à vous très chers internautes de l'Éco RDC. Nous voilà toza bongo na matanga ya Chico Pululu. Donc biso soyebi que si toza wa eloko sangisi biso za sango ya mawa. Tobungisa ki moko ya ba comédien na biso na kombo ya Chico Pululu. Donc il y a aussi une organisation où ça la maka na ba comédien na biso ba uta Congo ba sala en Angola ba s'organisaka à tant de fois chaque fois mutu pe na Congo akufaka ba pe ba s'organisaka ba sala pe matanga na ndenge na bango balela ka pe ndeko na bango oyo babungisi. Eza le lenge moko lelo ensemble toyekolela ndeko na biso Chico Pululu akufaki ebembeza na Congo biso pe na ndenge Angola awa organiser matanga. Donc tozaki bongo na butu epai ya Bapululu hein mon boss Jean Thibaut Chiboaboa. Donc nous sommes sala ngo pona yo. Donc très cher internet de l'Éco RDC nous sommes ezaka pona bino juste pona sepelisa bino ko pesa bino ba information. Donc aujourd'hui na pesa mutu mbote te. Aujourd'hui, nous avons dédié le côté de Mbote Lipanga parce que tous en matanga. Donc Lipanga peut à la place de mettre la mabanga quoi. Aujourd'hui, nous avons matanga pour la poule pas de mabanga. Donc sauf quand on a boss de Jean Thibaut Chiboaboa hein. Comme on a envoyé dans la salle de Chris Nimi papa na Gabriela Toleka. Tout ça bon on a Mugondo chez Gevaramente l'ami de chez Gevaramente. L'ami de Soulé de Nujak. OK. Tozana awa esika tolela ndeko na biso Chico Pululu. Lelo comme on a jeune garçon lokola Chico Pululu akufi. Lokola bino ta ba grand frère na bango bato bozala liboso na bango pe bosali pe gawa na bango. Donc oyokaki sangwaliwa Pululu nde. Mais non, et ça nous d'abord passe pourquoi parce que c'est un petit on nous a bien depuis Congo na fréquenté bien trop quoi. Donc tant on a yoga qui vraiment j'étais vraiment dessus. Mais eza nzambe mutaswa pesaka nzambe mutaswaka. Donc malgré cela il n'a pas si mais na tant mutu oyo déjà liloba nzambe comprendre que non c'est comme ça. Pourquoi parce que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui rache. Donc les abonnés donc ça n'a vraiment pas si que son âme repose en paix. Merci beaucoup, tous ensemble. Bien, très cher internet de l'Éco RDC, toujours dans le matanga et nous avons Pululu. Hein? Bon, tu as une image, on a 5 de Christ Nima, l'accession à l'image à matanga, est-ce que tu as qui na famille à Pululu? Bon, tu as une image, na mon père sous maman Oyindo Aza Awa, hein? Boitard de maman Oyindo. Boitard de Yassandra Pena, moi on a besoin quand ça rabiso, boitard de boitard. Merci maman, Toza Awa na masango ya mawa. Ouais, si biso ndeko na biso Chico Pululu. Aotiko akufi atiki biso lelo eza enterrement na ye na moni pe bino ba comédien bo sala organisation na bino bo sangani bo solela ndeko na bino Pululu si on a ebité mukolo mama oyoka ki sango wana ke Pululu akufi et sala ki ondengeni ya Sandra le 22 ezaki le 22 ya Sandra na ko bunga ngaite ezaki le 22 ma ya Sandra na ebiso eyoka ki nga sanga Pululu na 5h du matin donc e beta ki lokola kake na matoi na yeko zonga lisusu na image ya Mundweri na yeko zonga na image ya Mindondo na yeko zonga na ba image ya Sans Souci na yeko zonga na image ya bato ebele donc na lelaka heureusement mona mwasi mo bomoda ayako zonga botoke prière ayeko kutanga na kolela wana bande ko consoler nga penda loko adoso la ngaki na attitude de prière que faudrait que prière tout makato kende puisque zanjela abiso nyonso nde na yako zoma makasi wana na yako te mande na kende prière mais eza passe makasi eza passe donc ndevu mala tulaki nzambe nga na binzambe bata théâtre basali nini lisumu nini oyo bata théâtre basali oyo ezangi ata kolimbisa donc to sali nini to yibi nini to koti wapi to bomi nani pona nini kaka biso nzambe ata bata poto monde entier liwa Pululu ningisi mokili ya yata nzinza pa moya ningani pona liwa ya trop jeune oyo donc mokili eza ya koningana par rapport à ce que d'autres personnes traitaient Pululu d'être orgueilleux, Pululu azaka impoli, Pululu patati patata. Le club pe maman Moyindo zwa temps ya retravailler na Pululu bosa pe na Pululu ba théâtre mo ebele net na banzonzi ngwana. Siko comportement Pululu ezalaki ndenge nini yoko témoigner biso na ndenge na yo. Yaya. En tout cas wana penzo moni ngai na loba yo ya Sandra bi ngalo ba vérité. Na ko loba boy. Ya soto boy te. Mutu na comportement na ye. To na des comportements ya malamu na ya mabe.
mais soki ozaki mwana mabe te mosusu mpo na bango mais ngai mado na mwana nga na joue na ye natiki komona na ngai na comportement mabe te yaya nzambe ata na comportement mabe oyo tiki komona ye nango te ta mosusu obenga eve mais siko sombi wana mai ata place wana kuna omona kozwa mbongo akeya sombi mais opo bude mpo na boye na boye en tout cas mpo na nga mado nayebi yango te mpo wana ezalaki mwana wana travaille ne presque mingi par rapport ya bolingo babi bino ya théâtre bozala na bolingo te bino bato ya théâtre bozokana te entre bino mpe bozoboma na bambaso ezoleka ba AVC ba thrombose bokomo bwaki nango na yango bwakela na kati ya bagroupe je ne sais pas moi kozanga bolingo wana ezouta wapi na bino bato omoni nde toza boye na kati ya mokili mutu na moto wana nzambe na ye oyo abondelaka ngai mado nayebi ke nganga na ngai kisi na ngai ezaka ye mei oyo aza na likolo esili nayebi ka nganga na ngai eza Jésus Christ nganga na ngai eza papa simoki mangu esili setu yaya anormal boyokani mpenza nakomache na nga mote nakoloba nga lukuta te baoyoka toa na bolingo nde te bolingo mpenza comme tel eza nango te eya te ozomona soki ozanga bolingo te lokola neti banigérien bato bayibi mayele epai na biso ndeko ekozwa malamu balobi ke ndako ezangi bolingo ezali ndako ya kokufa ndako eza na bolingo nde etongaka makambo ya kitoko toa mpenza na bolingo te yango namoni sikoyo tokomi kotonga ndeke bandeko tolingana tokangana tozala bomoko soki oyo amoni mabe oyo bao balingaka polémique nga alingaka polémique te soki olingo fingofingi na bolingo eya te boyokana eya te kana tanga matanga tokutanaka bongo na batanga bisengo batanga bien yaya tolingana na tanga malamu ko tona so na bolingo te eya te mitira le mitirose so moko mona tanga mosusu na émission elekaka na sala semblant tona na bolingo te tolingani te vraiment wana mama moyindo bazaka na bolingo te mpe bango mo baza koaffirme yango ke bazaka na bolingo te très cher internet de l'Eco RDC tozocontinue na bainterview na biso de Chris Nimitole nalingi bato oyo bapesaki mwa bamecondoléance ya Jimé service Jean-Pierre Massamba leki adonis communication na France vraiment lobi okonsolaki ngai mingi vraiment napesi yo merci na nyonso oyo osalaki alors que napesi lisusu merci na ngai epai ya mwana ntuka na kati ya France donc mwana ntuka bambota trop le bogar galu napesi yo bambota ebele na consolation oteyi ngai mpe mingi ke moyindo boye te en tout cas vraiment bolingana bozala eloko moko napesi merci epai ya Willy Kalu mfuma vatakati nanga mpimpako na Suisse na Vevey en tout cas mikolo nyonso osola nanga moyindo botonga bolingo tana bato mosusu apoto bana pasi na biso totonga bolingo donc alors que napesi maman to moi c'est tonton Mario maman to je te salue depuis Suisse et wana petite sœur à Jean Chibo ba maman to moi c'est tonton Mario je te salue moi nakobosa te maman to penza bambote belé maman nzamba pambo yo hôpital akoma malamu ye mutu abotaki biso nzambe ba bon guérison na mama oyo aboti Jean Chibo abwa donc maman za na hôpital nzamba bikisa maman na tana bolamu ya bana na ye amen Chibo abwa ata oyebi ngai te ata omonanga te me napesi yo Chibo abwa ata oyebi ngai te me napesi yo kaka bambote ebele me mutu oyo na se na reconnaissance akoyeba ngai esaka anto mosa tonton Mario anto bambote ebele nalingi yo mingi très cher internet de l'Eco RDC toujours na cadre ya émission na biso donc tozo continuer na matanga ndeko na biso Chico Pululu naza bongo na maman Étoile boa tarde maman Étoile boa tarde maman Étoile toza bongo awa na kati ya matanga ndeko na biso Pululu Chico atikaki biso toi tu faisais partie ya organisation parmi bato ba organiser et loko na kati organisation ozalaki na kati ko expliquer biso non premièrement organisation bosali nde organisation ezaka ndo moni ndenge bo moni tovandi awa tozaka pe na bafana Pululu ebele bafani ya Pululu antoza na bango ebele palanque eza centrale donc neti bato baa na poto bayebi Luanda te palanque eza neti na okiko bango eza neti komi na Kasavubu eza référence so bato nyonso bayaka na facilité o comprendre yango totiaki yango na palanque po mutu nyonso ayeba na kokoma awa voilà mais lobi samedi tozalaki vraiment na libota ya Pululu tosololi na papa leki propre ya Pululu tata mwasi ya Pululu koko ya Pululu tosololi na bango problème ezaka ke baza na bita mupuna ngol donc eza neti donc bita ya musique eza vraiment voyage si bato baza na Kasavubu boke bansele hein eza bongo mais kaka neto bakake bolingo eza te bolingo pe eza te po tokendaki kuna 9 personnes mais soko tali a artiste barter baza ebele
Na libota na ye quand même tokendaki 9 personnes bayambi biso bien baza pe gentil tosoli na bango bien toza na bango pe na collaboration bango pe bayebi ke mwana na bango Pululu bazolela ye pa ba artiste na Palanka libota ya Pululu ya Luanda awa eyebi yango voilà toza na papa Nina merci to louer bashi moko apesi biso bashi moko pe pona ndenge bomoni to bomani pio wana toza na ONG moko pardon vraiment na bosani kombo nango mais quand même epesi biso pe moi 10 casier pona koyamba batu na moi 1000 oyo tie 1000 ngana tie 1000 mutu musu atie moi 1000 to sangisi yango poto yamba pe ba fan ya Pululu o ba olanda biso awa biso za bandeko Pululu bao bazoya ezanti baye kolelisa biso donc il faut moi mai moi gazoza moi ji ba mela po esala bien. Par rapport à Bolingo Ezate entre Bino Bata Théâtre, il y a confirmé sur Bolingo Ezate pour se retrouver 9 personnes. 9 personnes maintenant à la famille à Pululu et Zaline Habita. Donc pour dire que Bolingo Ezate, toi aussi tu nous affirmes que Bolingo Ezate est monté. Bon, na marché monté, na lobby na kama qui peut toquer 9 personnes. Soit disant pour eza musika. Siko, tona lobanine. Tango yo lingi ari fo linga ari pesa ndenge mona musala soda te eza esika ni fo ke neti ngane na boso ko telinga pe na santé na bienté naza sucure mais na ndima ki na kende tiku na po azande ko nanga kufi il faut na koma yango na komaki e ba to pe ba musika bazo sunga biso amoni Pululu akufi neti par exemple na kopesa par exemple neti mama eme na Allemagne ayebi ke Pululu azande ko nanga na art na kinde ko ya boete mais tango akufi a étoile boza ba makambo zwa tawana omela maya malili. Merci beaucoup maman Aimé, maman na Karine, maman na Elisabeth, maman na Junior. Na pesio merci mingi oyo tinilenga ekoma ki vraiment. Pesa pe maman Marimbote de ma part depuis Allemagne. Atindi moi elo, atindi pona nini? Po ayebike na kolela Pululu po za de konanga. Donc ceux qui ebembeza tina bita, ceux qui na bita kuna pour Mangol, il fait kato si pour moné to kende. Mais Dieu merci to kenda ki moi 9 personnes. Bayambi biso pe bien et l'équipe est bien. Yango sko lelo lokola bazo kundaye tozo silise lango awa. Voilà. Merci bien très cher internet on a Yolanda expliqué biso pe yazaki parmi ba organisateurs bato ba organiser makama matanga ya même pas parmi ba organisateur. Ngana zana yeki ka matanga. OK, merci beaucoup. Ndé bato ba organiser bo sala ngana vandika na zotala soki na moni mo esika moko esali mo boye ngala bi et Sikawana. OK, merci beaucoup de Chris Nim papa na Gabriela Toleka. Ande kombote na mina nyonso. Profiter na moi lo baoyo. Bisa na auto komi mikolo. Profiter so to lo papa mo ko mususu. Na bi kwa. Banda na mokuse. Bino bisa ba mikolo. Bino ba yeki. Oto sa ba mikolo. Bisa mikolo. Tolinga ba yeki. Nde makambo to vande yawa isi ba to vande yawa to kende liboso parce que la mission ya côté ya mas makambo zele kana kisasa ezo se pensangate la complication na zele kawana bolanda bongo te alobi na ba message que bakulu tu bolinga baleki motosa bakulu oh para que ça n'a pas été nous avons la bonne éducation à masse. Merci.
ya lokolo, na loketo, na loboko, na monoko. Non, ce n'est pas donné à n'importe qui. Je dis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ça dit que pour la couffée, il y a un aïe kolobaloba. Non. Et ça dit que pour la salité, il y a un aïe kolobaloba. Ah, c'est bien qu'il aïe pour Amekizaki. Prole naïe, oh, pour le Lamuki, s'il adorait, Pouloulou a koufi, ya solo, tokoko si la raboete, Zambe kota likambo pardon. IRC Congo Kinshasa, l'artiste et comédien Flair Chico Pouloulou, Liwa, Souci. Ozokisi, idema banko mede. Pouloulou, Chico Mosle. Esali passe, esali somme, epesi choque. Osialele, zela yokeye. Chico Pouloulou nanga, oppressé de sébiso. Okolando yo anjo, jamoko zonga esika toza iwana yo elelisi na Pouloulou na kubina
Nasa Nalelo Azulu Artosi Osawapi Ma comédie Malela Ma vie La copine Bululu yango jambe etalaka mpoka oyo otalaka nini yango totalaka bana ya likili toujours ebiso batise komedie tolelaka toujours yango tokozwana yo ata bato ya maboma te okozwana yo ata bango te bazotelekana ngai kala mbongo ngai bosoko mwana ya libita nzambe ya ngai nakolela pululu teti ngai pasi na motema ngai mama na yo nayobaka na yo pululu yaya pululu olelisi biso bamongo ngai yo otako yo kankoli pululu pasi na motema nakolela te kotika ngai nalela kaka nalela moto kaka ngai te nalela kaka pululu adie masivema Nagudilaka Ululante Etogolelaka Trop c'est trop Biso ba comédien tuleli mingi Tuza kukofa dukure na este Tangu nyusu kaka ba comédien Vemari wako kufeza mapete kase kufeza Ururu wake Kukendeza mapete Kase kendeli Peya sona Jésus Maweto. Donc merci na papa Nina. Moi sacrifice la sali bien. Na koloba boye témoignage kwa mulaite po mwangonga ba msiba pe msika ba ndio oleka. Toloba boye. Mutu soba kufi. Ata kutazaki assassin. Ata zaki ndeni batuzwa salaki bien mwana malama salaki bateloko te. Otumbule na nzela lobi baka merci. Bon, mutu azama bete, petit azaki bien. Nazwa petit na kote na nzondi. Abandi 3 films à libosa sala pa major. Sala pe bien ba politem so ba komo benga ye. Petit so ka kunga kina nzondi ezaki mwa ba minene na ye kwa. Magi teti akoma ino so akomo mela. Kwa bo skiza bo kanza na ignore te. Anda yo gane konsa ba mikolo te. Ya mona kunga ki ba politem tout ba boyi. Okombe me kote tikeli peta zaki bien tout cas. Mais soit tu as qui ça meli, à mon bunga éviter nana aider, nana ça bungel neo. Donc yango comme ça que moi isolé, ba comédien, ba lingana bango yi. Mais exemple mon konda gozo film. Abeni batu ba tourner. Soka tie pulu na kati. Ce qui est pas de musique et voter kamate. Ce que mon konda abengende. Moi te faut comme isolé. Donc la communauté to inagite po aibe musala soit côté na scène et ratate mais soit que mathématique biso azana rangina bango alors moi si mezagite ya omuli akomagi moi isolé bavage zwane tu va mettre tibo basoba luye atindi la bombongo po bwaka ye exemple sikoyo yo osala bano souté ba shaba atini la kombongo obwaka ye obwaka otourna no suta atini lo combien alors mpiaka na souci bododa yo ça comprend donc merci moi moke ya mwana obatika liboza maele lulende koma efutaka te ok merci papa wani chakani kukwenda muyimba Mosanga wanyamba moyo Sala buka shabu kalema Sala kaiko bina balwe Mosanga Yari ya waka bona Kutubi mazabi kukeka Mosanga moyo waki Mosanga moyo waki
Appel vidéo na Carlos Tamazaki na Coco. Exatamente, foi daí que eu vi o ciclo da família toda dos artistas, vi o ciclo da família toda do Pululo. Eu vi que tinha motivos para chorar. Vraiment, place na monaki famille, nosso artistique, famille, idéologie à Pululo. Place na monaki et Segera est vraiment tout l'ensemble. Ok, mas uma coisa também passou na mente. Será que um artista, comediante, ele chora rindo ou chora chorando mesmo? Et là, moi, je le dis, est-ce que l'artiste est comédien, allez la coseca? Então foi daí que eu disse, pronto, vão ter que nos entender. Eu, para mim, o Pululo não morreu. Não pode ngai Pululo a profiter. O Pululo está vivo, vai continuar vivo em nossos corações. Asa vivant pas continuer a vivant na catamité, mon ami. Por isso é que eu, Talibã, que todo mundo conhece, eu não olho a África subdividida porque Congo, Angola, Namíbia, África do Sul, não. Eu olho a África como um continente, sou terra única. Yango ngai Talibã na mona Afrique lokola mabele moko na mona motia kabana Congo, Angola te lokola mabele moko. Exatamente. Batam palma, faz favor, já que gostaram disso. Chega você bem, não, a pouco Sara, bien s'il vous plaît. Eu várias vezes estive em França, estive na Alemanha e em contatos com europeus, eles falam sempre assim para nós os negros. Vous les africains, binob africains. Vocês os africanos nunca falam você angolano, você congolês, você sul-africano. Então isso despertou-me em alguma coisa. À chaque fois, on a dans pays, Europe, la France, l'Allemagne, on a commis qu'on est à moi, ma famille,
bango baloba na biso bino baafrikain bino baloba te ke yo angolais to yo congolais te baba bino baafrikain. Então, mais uma vez eu estou aqui presente com muitos artistas, meus colegas, a qual eu respeito muito, alguns conheço de cara, outros de nome, e outros, a maior parte que está aqui conhece as vossas obras. E é uma honra para mim partilhar esse momento com vocês. En tout cas, naza awe lomona bino ba collègue nanga misu na yebi na kombo misusu na yebi penza na elongi toye tolela elongo biso nyonso. Esse é o problema da tradução. Falei algo importante que ele não falou. Aquela coisa mesmo, chaboa. Repita mais uma vez, faz favor. O problema é a tradução em agora. Tá com a música, que está na noa número 9. Vraiment, alobara na lingala. É que como na tava ba muito sigor. Alobara na yango. Taliba. Alobara na yango. Je suis plus congolais qu'angolais. Bon, savez bien que en Angola, la famille Pouloulou la famille artistique Basali, biso artiste, nga comme Taliban si tosolo la kina sai, tosolo la kina bakaloui pe lava. Donc sunga famille ndenge ni poto sunga vraiment collègue na biso ezate que kolela kaka journée à lelo pe si ne pas tiki bana, atiki mwasi. La famille mususu babana dépendre na ye comme mususu kona futa minerval, kona futa bleu mususu. Alors, qui sont artistes à nous aider, les pensées nous ont tourné déjà. On a pas hommage, on a ça la pilote belé. Mais on ça la n'est pas pièce théâtrale, pas pièce il y a série, pas pièce nous soutenons les ala. Il y a ala comédien, ala pas musicien. Pas musicien, on ça quelque chose qui c'est pour architecte, on ça quelque chose. Oh yo biso to koko qui ça n'a bon to yebi nengeni to comme c'est la mo famille. Alors tu comprends que artiste vou precisar de ajuda. Na pegada que eu Vraiment. Nós como artistas que somos, biso artiste elonenge tozali, sofremos para pensar, tosufraga makasi mpona kokanisa, para escrever, ntango mpona kokoma, e para nós fazermos esses filmes e teatros que fizemos, teatro no caso. Pe torealizamos como filme, toba teatro tosalaka. Mas o que é que nós sofremos? A pior morte que o artista passa é a pirataria. Souffrance makasi na tempo tolexaiza na tempo pirateria. Mas o pirata de verdade quem é? Não é a pessoa que fabrica o disco pirata, não é ele o pirata. Pirata ya liboso eza te mutu asala bakopia disque pirata te yete. O primeiro pirata que desgraça a vida do artista é o comprador. Pirata ya liboso ou asala ou abebisa vie ya artiste eza mutu azosomba mosombi. Ok, porque aqui tem grandes artistas pelo que já fizeram. Yango toyoka maintes fois, batalibo mande to monde la bango, bakinga liboso que ezalaka na Amérique, mbelede bafina bango ekoma soki marketing. Au fil de cette crise. Toyoka à chaque fois yango. Mais problème ezala wapi? Même muto azoloba ke batalibo bamisala basalaka, soki ezalaka na ba Amérique, yepe kaka mutako respecter musala taliban te, akena ko ekosomba lista pirate. Pouloulou asali ebele, ba image na eza na YouTube. Ba producteur na yebi ba koresala ba bulo ya tika, mais s'il vous plaît na kosenga na batu nyonso bazali awa pe bato bazo sentir biso na monde nyonso po ba image ko tourner to somba misala ya originel o Pouloulou atika. Vamos comprar obras originais com Pouloulou no show. Essas palmas estouraram fraco, vamos a pouco firmar na lua. E vamos aplaudir as palmas porque falamos coisas reais. Vraiment, isso na Lingala, o problema é continuar toujours por aí. Nós na Lingala nós temos muitos problemas porque não na panga mão que é a tradução, quando a mão na igreja, português na Lingala é sala mão, não
Eu tenho muita contradições, porque na igreja há muitas tradições que vai não vai. Carlos, na igreja eu a pastor abandonei bien na Lingala, passei que pelo para traduzir. E traduzir. Meus amados irmãos e rola, tá lá bem Lingala nessa na minha charge. Oh, veio o Lingala competente. Bande cobalinga vem na colo. Os irmãos PDDs. Sala pose ngana traduzir na ndenge ngana yokela. Certamente. Bande cobalinga vem na colo. Yoga na português. Amado e rolados em Cristo. Est-ce que vous sentez la mot bien? Bandeko balinga mina nkolo, amados e rolados em Cristo. Ah! Por isso como kalinga la kamo, vie bale na português a kota bola. Como bale na português ni? Bola. Como tem vie bale na português ni? Bola. Oye babenga mao nini bakangi pululu na frontière nga kota ngola. Oh. Pululu kota ngola. Mais fema bozo yokana na ye ndenge nini. Ote mutu moko yokana maya kaka na lufu. Pas de problème. Na koma na lufu wapi pululu. Ote taiwa ko. Oh inge. Oh. Pululu yo ba portugais. Oh inge. Como não há problema, porque não há português. Oh, chega na Luanda, não incomoda. Vai chegar na Luanda, não incomoda. Vou te ganhar o português. Mas pouco mais que para por isso. Eu sei que o tempo rouge está exoquendo na mão. Laisse-moi parler a língua lá, mon frère, vraiment. Exatamente. Est-ce que vous entendez la différence? Exatamente. Bandekona bazalia bayaya bapapa bakusu baleki bakolegi bate maboko makasi mpona bakolegi na ngai mpona bandala mpona bino moko bato kotala mpe bateatre na biso maboko makasi mpona bino moko botika bululu akundama na esengo mpo asali biso baplaisir n'est-ce pas? nayebi ke bolingi kocomprendre mpe taliba zolo balingo na bomi affaire nini nga nazala mpe kinoa navanda mpe na victoire côté de la victoire, quand on comprend, on continue à rompre victoire dans le quartier qui m'a aussi ma Mariano. Na balabala monkoto ozoka mongo bosala banke na vanda meme balabala na big star na biso de fois bayebi ma bien nga na répéta na groupe théâtral moko na loba kongo boyeba ngo siko boyebaki tene sai na répéta na nani koko bilani maboko makasi mpona grande terre wana wana babibie na nga basansi sisi akenda ke son âme repose en paix bamama yenga bashako ozo comprendre ne mero banolo bamake na dikote na kwakeli bino fe merci. Très cher internet, ozo continuer l'interview na biso au boitard du président Bouba. Ya pa mama boni ba mama. Bien, santé kimia. Oh, président Bouba, des fois, boyo quand on sait l'émission, on tourne ba relation avec na Bouba, na ni président Bouba yeyo, aza moko ya batu basala rapé théâtre awa, na katamboka na biso ya Angola. Et papa boni santé. Pepe le penza. Sikoyo komona ko ndeko na biso Chiko Pululu akufi. Donc tant okaki sangwa Pululu sala ki vraiment tant on vraiment ça akufi ezali ba 6h. Na ina cop vraiment na ele silaki. Na cop noko so sala ngote na zonga parler. Na zongi parler rapide na côté internet pour na tala ta pour na confirmer. Tant na côté na confirmer vraiment na ka bazodi. D'une façon parce époustouflant. OK. Et sikoyo quand même tu as eu le temps aux ana Pululu. Oui, na suis battant on ngana yangola moi kalama. Pour le temps à longue sai tout ça moi battant betana banzonzi moi mingi pendant na sai. Jésaï kitoko. Jésaï kitoko quand même tu l'as oyeba qui est
oyebaki na ndenga bakishasa d'autres personnes ba traiter Pululu de orgueilleux babi Pululu azara impoli ba tumso ya tete kutu basundola kiye ba kipaka ete patati patata so yo kolobani par rapport à ba réaction wana ya kolobaki Pululu azara impoli azara orgueilleux te wana amasaranga ye tozoso batango mpona kolia te komelamela te mais na musika na musala impoli non orgueilleux na kondima po ayebaki oyaza akoki komitika kaka te orgueilleux oui mais impoli nde te oyaza bongo mais nga pena tozoso batango mpena tovivra bien tozala bien. Merci beaucoup. Voilà président Bouba. Tozo continue l'interview na biso. Na cadre toujours l'interview na biso na ndenge ya matanga tozo na papa Ezoka. Donc pour dire que bango no so baza awa tellement ebele ba ekolela ndeko na bango Pululu oya atiki biso atiki pe bango lokola. Batara di papa Ezoka. Botali mama na ngai. Toza pe a na matanga aujourd'hui za mko tozo kende kokunda. Et ça là qui on ndenge ni koyoka to ba benga ke Pululu. Mama, loi ezelo ya disanoté. Soko yoki yango sala kaka choc. Mais tellement nzambe muto asala ngo moya ko condamner ezati ya ibitina na asala liwa to botamaka pe to kufaka eza liwa choc salamaki liwa lelo shiko lelo tiki biso bakunde lelo donc famille na bango to bazaka kimia nzambe apesaka ye azwaki to longola ba pensa mabe na mitu na biso asimbaki kisi asala kiboy kasuki basi tout mususu balobi ke lokola ya boyem d'abord la ka vie de loin pour attirer vie de loin poison asimbaki bakisi na ye yango ba retour peso lié ba télé nani vie de loin lobaki oya salinga mabe 2020 asanini akokota to no ba penser mabe wana liwa ezaka ka liwa donc to longola ngote ya mama to longola ba penser mabe donc tout ça toujours na bon moko to lingana to longo molimo haine ya ki jalousie donc to tambola malamu 2020 to tambola malamu to lingani ndete to lingani te oui to tambola malamu balobi kutu na matanga kutu bokende ka 9 personnes apamba ba misusu bazayo non ba misusu to yebite comprendre to ko kona nebe mutute ba misusu pe na problème moye soit masoka na luka pe mbongo masoka tia cotisation vous comprendre to kona nenga ba tuteo ba kendaki wakenda kite mais bolingo penande ezate bolingo ezate mais bebino be ba jeunesse be bolingo pesa pete na kosi kala pana soka ba comédie poto kufelaka soke na morke kuna ezaka bemba ba comédie zango na kati OK mama ko conseil ni opesa na ba ndeko na biso ba comédien ba ndeko na bino ba linga lokola biso ezali tozala na bomoko to lingana to longa molimo ki jalousie yango ko mo biso na mabe moko boye yango bato ko moseka biso mais soto lingani makasi to kotambola bien bazala malamu donc tozala malamu biso nyo surtout ensemble to longa molimo ya ko ina moto so moninga za na 16 betile maboko so mo moninga simba kizibe ke simba kisiti 600 moninga betile maboko so betile maboko OK merci beaucoup na papa Ezoka donc tozo continuer na moni président je t'aime Kaninda je t'aime papa Kaninda est là donc na moni président je t'aime Kaninda moko ya ba président na biso pe ya théâtre pas je t'aime le kana oboye Batarde Maman Sandra. Encore une fois, tokutani sous lelo mukolo tozokunda ndeko na biso opululu. Je ne sais pas moi, ozaki peut faire ozaki na partie à organisateur, il y a matanga je pense. Matanga au Bossala. Initiateur matanga c'est moi. Oui. OK, on peut ce programme dans Bossala quand bon, ngalo ko nazaki initiateur, to kabola ba tâche, mutu mutana responsabilité ngalo ko fondateur. La petite responsabilité na baleki bazaliawa, ba camarade bazaliawa bazo responsabilité. On a la lague na matanga, yaira na tongo fana se reposer mais makamu nyonso eza déjà normal, ils a tout calé côté doré azana makamambongo et makam protocole, ça makam tout est normal. Donc coach a coaché bon na bien, makamezo qui pega bien. Makamezo qui est bien. Tozongi sur la question oyo za muto vandaki na pululu. Oza muto yebaki pena mwa pululu ya bandaki mwana munke kutanga bandai kobeta bali. Tolungi to bandela lisusu na bato baza ko insister par rapport à comportement pululu. Na linto bandela ngo so éclaircir biso bien pululu azalaki ndenge il se comporter ndenge nini par rapport à orgueil, par rapport à impolitesse, par rapport à makambo belé éclaircir biso na. Po yebaki pena pululu mwa bien. Mutuni na ko temola musaba ba ke pululu afinga kai. Ba ko lubaka po ba luba po ba déstabiliser kaka muninga. Pululu azaki impoli na ina art. Tout le monde a Bill Clinton qui na TV banvuka so banini banini Bill Clinton impoli bangaka wera mais Bill Clinton soit l'émission na tongo na poko fa pas de la forêt
ezaka koluka kaka moi babese moko boye mais pululu azaki ne kofinga bato azaki pe bandite azaki kaka monstre d'art kombo ye wano bengi na kala yango na monstre d'art parce que alingaki art ne trop alors pululu azaki impolite pululu azaki normal azaki kaka moto alingaki art na ye très bien combien otomonaka na ba tournage awa azofinga et bon baoto za na bango awa olelo bakoma ba lesbienne belé na osana émission na ko expliquer ndenge toza ko fonctionner ce qu'on a mboko pululu aza bien akufi lelo na roba te po akufi na po nga na yeba pululu ya Chiko na ninga ko na succès na yebi alors na ko tout elango pena tolo makasi po bato balobaka que je t'aime kaka yo te moi je parle c'est que moi je connais on a yebité na ko lobati na ko beta lisolo ya bidibidi mukie po na bipe bidibidi na ko beta lisolo sai po na bi sai na ko beta lisolo ya nani ya isobe po na bi isobe za batonga na faina bango na courtois ya bango na travail pe na bango donc soki kinga na lekia na bi na ngape vi na ete na beta lisolo na ete surtout na bandeko to na bango na mboko ya basi ko bango ba lesbienne wana donc na ko beta lisolo bango te po na yebi wana ki mokolo na bomona bango na yebi yango te donc merci président na ozoyo to beta lisolo wana les belé pe na ba lesbienne bango ba lesbienne bango na ko bidibidi papa bidibidi aza na biselongo ayolela petit na e pululu donc aza bato ba travailler na ba pululu trop pas bidibidi botar bon non botar pas bidibidi sikoyo koyoka ke lelo pululu akufi lelo pululu akufi donc si pendela wana makamwana ile kakurako donc si eza mutu moko azobake ba comédien ba finga pululu do yango sexa ngai yo ko finga pululu bembele Batadi sim. Ba bidibidi toza na kata matanga pululu yo za parmi bato bozaki na pululu moi pour travailler na pululu na banzonzinge belé bozaki zelaki pela de tout le temps na ba pululu na ndenga Congo mais lelo siko ko yoka sango ke pululu akufi comme la gino ndede na matoi bon ena yoka quand na côté na doute est-ce que votre émission ba eluka nga ba YouTube ba la kisina ba image ya Congo nde na ko confirmer ka kufi na ko confirmer ka kufi bon ça nga bien te c'est qui bien te mais ce que ça ba tumsulo pa bidibidi ba traiter pululu d'être orgueilleux ba traiter pululu azaki impoli pululu azaki ko mimona parce que bref aneto monika na suka awa que pululu a kufi un peu tout seul. Donc azali bena abandonné la bâtonnier à théâtre ba producteur ba bazaro benga ili susute ba ninga tete bazaro benga susute akufi tout seul. Allez raison cause la tout seul on ba bois ça que pour la ça qui impoli pour la ça qui orgueilleux. Ba bili pe comme étant mutu avant de pena pululu ayi ba pe pululu lo bani. Bon, azali petit mo azali na bien. Ka ba défaut na nga soki sa meli mo logo koti na nzoto ne ba masanga. Ba anda perdre de moi contrôle. Moi ba minene abosana ke bato ya tile minene ba mpe mba bimisaye de lo ya ndabunga ya omoni ba polité ba tchaka ye mupanzi donc c'est comme ça donc c'est un peu ça c'est par rapport na bino ba bibolingo sote bolingani te bino ya tata bolingani te ko boka na bambasu ko boka na maladie ko tia na ba poison ko kosa na makambu yo lo ba biso ni ba wana sikoyo bo ngaza ndena na viva ba ndena ba vivaka mutu na ndenge na ye kwa neti ngalingana nga batu nyonso banso balinganga te tali bango bon neti bona zoko évoluer na Angola quoi bien wana papa bidibidi to cher internet de l'Équateur DC de Chris Nimitoleka. Bien, très cher internaute de l'Équateur DC, déjà la fin de cette émission. On a le bec et les bandes na oboa comme tout pour na matanga. Mais nous sommes déjà à la fin, oui. Na oboa kabatu me big saltation to mo bo Jean Thibaut bois de Chris Nim papa na Gabriela. Je te salue me big saltation papa Théo Mukenzi la patoche, Cédric Agostino Nteka. Na besoin de maman Anto moi si à papa Mario. Na pese bambote be na besoin de vena ngai José Makese depuis Paris, Thierry Wayemba, batu nyonso balinga biso Brazil mu voulu ka top modèle. Ko dongo la ngata Brazil pardon na pese bambote Lisa Queen, Bambote, Belena de la Foi. Donc on se revoit au prochain numéro. Bye bye.